En Suluzolo, talaka ndeko na yo artiste, pesa ta visa, ayata na poto, aya kuvanda kuna parce que ceux qui santé sont dérangés, azwa bois soin. Ceux qui pèsent un problème, ceux qui ont bolingo, je crois qu'on a la maladie de père qui est comme trop tard. Tout le la télévision, tout le monde a souba, les sungi, les sous, maman Olive, maman Denise, maman Batou, baza, maman mon père basalara. Maman, bon, on a bon ça te car ceux qui problème na artiste, comédien, topé musicien, biso ba yani ko ngato yemba na télévision, ko ba ko senga ba les sungi. En Suluzolo, pardon pour la minute, yondo komi patron artiste comédien. Parce que c'est prétendant qu'il y a pas trop d'artistes et comédiens. Ça, c'est tout le monde a salé logo que a 3 comédiens, 4 comédiens comme on a na poto. Moi spectacle, moi nini, tout le monde n'a pas na yo. Alors yonde en Suluzolo comme patron d'artistes et comédiens. Comme mon côté na couple la bango. Mais moi je pense que DiCaprio a vivre sous malamouté depuis Kakabala. Balobi libala ezarelo ko esengo libala so koti yango faut vie na changer libala so koti yango faut batu bakamwa yo ndenge lelo batu bakamwa Yannick Wenge zalaka boete zalaka muke zalaka boete libala eza bien libala eza boe libala c'est comme ça. Mesdames et messieurs, libala eza bongo parce que bate belé au bando talanga batu ngo talanga kala baebi Yannick Wenge akala na siko c'est deux personnes différentes. Et parce que ils ont libala. Mais comme on a des konangai, comme on a artiste DiCaprio, depuis Abala, Nzoto et yara malamute, santé zaka malamute, chaque jour ba problème, makambo chaque jour makambo nama. Salande makambo. Quelle France Télévision, mine makambo, chaîne moya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto loba minte. Salande makambo. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Yannick Wenge yonde makambo. Quelle France Télévision, mine makambo. Salande makambo. Bonjour, mesdames, demoiselles et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Jeep ya vérité. Awa, tozana émission moko, toyaka toujours vérité na vérité. Lokuta ezala raté, mesdames et messieurs, en tout cas, merci na confiance pe fidélité pour osala biso. Lelo toye awa pona sujet moko oyo tomonaki ba vidéo topé ba photo ya artiste et comédien ya mboka na biso DiCaprio en tout cas to bagi to mekampe ko ya ko so la sur yango parce que état de santé na et ça vraiment malamu mingité. Mesdames et messieurs, comme vous savez bien qu'en France ce qui est actualité zali to ya kana lombangu toujours po to mekampe ko so la sur yango selon surtout ceux qui likamo comédie ba artiste et comédien to pe ba artiste musicien ba pasteur en tout cas toyaka na lombangu likamunyo setali congolais biso ba congolais toyaka na lombangu to mekampe ko solola ko beta mbela parfois bato ba bonne volonté a rota l'émission parfois c'est pela peine artiste pour asunga na lombangu ndenge toyaka ko beta lombela pona ndeko na biso yandi mosi toyaka to beti mbela en tout cas émission plus de 90 000 personnes batalaka tie komelaka maman Olive Lembe to monaka maman Olive Lembe azwa soin ya ndeko na biso amema awa na Afrique du Sud pona ko changer ye soki motema je crois malgré akomawa koma to lukaeboe to monaka ete mais biso toza parmi bato yo to betaka mbela. Mesdames et messieurs, bon monaki tangu ndeko na biso Jani akufi arzaki na morgue to ya to beta mbela. Toloba, en tout cas, Monaka Fondation, ya maman Denise Niageru na ndenge, bayaki bazwa ki charge, bazongisi, ndeko na biso na Kinshasa, ndeko na biso Jani Faya. En tout cas, biso tozarawana toujours ceux qui artiste moko aza na problème artiste parce que bomoni mani papa na biso chaka konga za lisuté personnel matika biso to koma soki likambu boye to ko sala analyse soki okozwa ngo na bandenge na okozwa la etalika ka yo moko ma biso to yaka pona ko seka artiste te to yaka pona ko chola mutu te to yaka soki likambo eza na moko bandeko na biso parce que tozana mwa occasion oyo bato belé
bapesaka biso confiance na Kin France Télévision tokoya to betimbela tolobi ke mutoyo santé za mala muto bosunga ti ba vidéo na biso ekotaka na ba présidence ba vidéo na biso ekotaka partout na bandako ya bato mbongo bata bonne volonté to monaka solution e ya mbangu. Mesdames et messieurs, écoutez la vidéo na biso mba liboso ya Kin France na seba komi s'abonner, cliquez wana, cliquez ngonga notification, aimer, partager. Je peux commenter au sala biso malamu mingi, tinde so ba remarque au sala ba suggestion et au comment numéro na biso za na okoki pe ko benga biso en tout cas et aux ala malamu mingi comme on nga Yannick Wenge na zande ko na bino congolais kinois makila ya ba congolais kinois de père et de mère. Mesdames et messieurs, toye komeka kosola likambu ya DiCaprio. Ya liboso nanu na kosenga na Ansuluzolo na moni osali quand même effort ya kobengisa bandeko na yo ba artiste comédien en tout cas na ye nanu personnellement ko féliciter yo Ansuluzolo par rapport à eloko yo sali to mona batu bakoma ba comédien bakenda balakisi bakeli akepota ko finga nde batika na Kisasa bandeko na ba collègue na yo ba congolais ba comédien akepoto ko finga na ye mama moko na Kisasa wana sala ka théâtre ko finga bato ba théâtre batika lime to mona Ansuluzolo malgré yo poza na eloko wana mais conscience ezongi ya ko bengisa bandeko na yo ba artiste comédien ba beta na poto ko zula ba visa ko sala ba démarche en tout cas eloko wana eza eloko mo photo féliciter quand même na eloko zo sala mais ça donner à tout le monde parce que ba théâtre les aikala ba ya na bino ba théâtre tout le monde ba sala yango te mais bino boye na boule ya épanouissement boye na boule ya développement ya musala bino e mataliboso. Mesdames et messieurs, ceux qui moye zali na osenga na Ansuluzolo zona nu DiCaprio mema ya na poto parce que non na DiCaprio santé na eza malamu te. Et deuxième mutu na kosenga pas fali pupa DiCaprio tomoni artiste DiCaprio mi pesa kombo ya yo fali pupa DiCaprio la merveille eza kombo yo ya banda yango banda kala na etawa asala ngo sikoyo to kosenga ba biro ya fali to pe fali pupa soki moye ezali ya komema mona ona DiCaprio la merveille akende ata kovanda na poto mema ata poto parce que bozo pesa ba visa mutukuta sale lorote au PC visa mais to mona DiCaprio la merveille on a zwa kombo na yo l'artiste fali pupa depuis à l'époque kala dans ba droit chemin ya zwa kombo na yo portail kombo na yo DiCaprio la merveille tala niveau yo azaro vivre na minute yo azaro souffrir mesdames et messieurs. DiCaprio nzoto na e eza malamu mingi te bomona ki après libala DiCaprio asalaki accident makasi oyo akota ko hôpital balobi libala mususu na o chrétien libala na bango te naza na problème moko te na couple la bango. Mais moi je pense que DiCaprio azo vivre sous malamu te depuis kakabala balobi libala ezarelo ko esengo libala so koti yango faut vie na changer libala so koti yango faut batu bakamwa yo ndenge lelo batu bakamwa Yannick Wenge ozalaka boete ozalaka muke ozalaka boete boye libala eza bien libala eza boye libala c'est comme ça. Mesdames et messieurs, libala eza bongo parce que bate belé o bando talanga batu nango bando talanga kala baebi Yannick Wenge akala na siko c'est deux personnes différentes et parce que eza mamwa libala mais comme on ndeko na ngai comme on artiste DiCaprio depuis abala nzoto eyaka malamu te santé ezaka malamu te chaque jour ba problème makambo boy chaque jour makambo na makambo na yebi te na lobi te ke libala ndem de sale bongo mais na yebi ke libala ezaka leloko esengo ya mona ta na bible ba lobi libala tika bat ba sepela na libala mais so moni attendre ko nzo talanga o moni ke koti libala wana libala ba problème ba tikaka tika lukanzela mususu ndeko na biso DiCaprio l'artiste comédien azana santé ya malamu te banda kota libala to mona différence moko te nzoto ko sila na minute aza gravement akolela se kolela
Moi si na ye soki pa kimie, moi si na ye soki pa sali nini toko yoka kaka na tuni question na tuni na luka na zo information balobi moi si na ye alobi ke DiCaprio aza mutu ya niveau na ye te. Makambo komi ko bima na kati ya libala ya DiCaprio. Yango wana na iko senga na bato ba bonne volonté bolongo la DiCaprio na Kinshasa. Amega okene mboka mususu parce que vie o azo vivre na minute yo eza vie malamu te mesdames et messieurs. Azo souffrir. Akolela ga er nyoso kolele ke zongi chaque jour kolela et ke zongi na keba ke na hôpital ba luka maladie pe zate mais azo kanzo to bien te kolela mambo belebele. Alors mesdames et messieurs, bandeko na nobalite kobala pona sentiment te. Kobala te pour moi c'est azana taille. Kobala te parce que, excusez-moi, kobala te parce que vous avez la pose ça ou ça la sexe. Kobala te, excusez-moi pour le terme. Kobala te parce que vous avez la kaka na moi si, ba mon kaka koza na moi si. Mais libala, et vous n'avez pas un zambé. Libala, c'est fobo lingana solo. Libala fo nzambe atinda bino bo sangana po bo vanda na malamu. Komo na santé ya DiCaprio esalinga pasi mingi. Komo ndeko nanga mobali azo hérité. Ndeko nanga mobali azo vivre na ndenge malamu te azala ba problème sérieux chers téléspectateurs. Omite ndeko nanga oyo azala ba problème. Mutu akondi mutu akolelaka chaque jour. Ba accident pai, makoto mambe pai, koto malade pai. DiCaprio aza na santé malamu te yango na bandaki na kosenga na Hans Luzolo please salela ndeko wana DiCaprio mikanda ake kovanda ta na Belgique. Papa biso fali pupa yone mtoko tinda batu na poto mutala lobibo o PCF visa ya 3 ans. Taila biso ka DiCaprio avant que akufa to ya kosenga ba cotisation ba kundaye. Parce que azana na état de santé moko malamu te na minute oyo. Voilà chers téléspectateurs, yangolo na lobaki ndeko na biso DiCaprio la merveille azo vivre na moment moko boye aza malamu te santé vraiment zo déranger ye donc to sungaye na minute oyo to luka to approcher ye oza numéro na benga ye ba nini ezoleka. Parce que comme na ye batu ba rumeur ezali ko bima ke moi si na ya boye ba rumeur ke moi si ya DiCaprio alobi DiCaprio aza mutu a niveau na été abalaki kaka pona soki ndeni ezo simba te vomi aluka mobali na ye mususu ndenge toyoki mais tozi confirmation nango te que moi si na ya boye DiCaprio aza na mbongo te théâtre zo simba lisusu te yango moni DiCaprio akomi ko bela théâtre zo simba te succès te mbongo te ye aza niveau na été ba niveau na aza niveau ba député ba ministre sikoyo DiCaprio azo pesa ye logo te akanisa ki ndenge aza star soki balingani vie kozala mwa bien mais aomona ke ye nda kosala dépense mingi yango raison alobi atika DiCaprio asala vie na ye yango bomoni DiCaprio akomi kolela komi na ba problème DiCaprio santé na eza malamu lisusu te to sengi na Hans Luzolo please talaka ya ndeko Hans Luzolo talaka ndeko na yo artiste pesa ta visa ayata na poto aya kovanda kuna parce que soki santé zo déranger azwa bois soin soki pe eza problème soki ya bolingo je crois kuna kozala malamu de père ke koma trop tard. Tout le la télévision, tout le senga sous les sungi les sous maman Olive, maman Denise, maman Batou, baza makamna mon pe basalara. Maman bon na bon ça te kara ceux qui problème na artiste comédien to pe musicien biso ba yani ko ngato yemba na télévision ko ba ko senga ba les sungi. En Luzolo pardon pour la minute yondo komi patron ba artiste comédien. Parce que c'est prétendant qu'il y a patron ba artiste comédien. Ça il tout le monde a salé logo te que kolongata 3 comédiens 4 comédiens comme on a na poto moi spectacle moi nini tout le monde pas na yo alors yonde Hans Luzolo comme patron ba artiste comédien to senga pas na yo parce que moi salanga Hans oza patron ba artiste comédien zoa comédien wana mema ye ata na Belgique ce qui peut pour ma santé ba bongisa ce qui peut pour ma bolingo na bi ke tongo comme na poto moi libunde ko bima je ozala bien botala ba faire so mbo de rone ba comme ba santé na poto
botala ndenge Halloween ngakomi santé na poto lelo ya Gabi ndimangi te ko poto baninga ba ke poto lelo ke poto grâce à nani ya Ans Luzolo tano kande kuna yo DiCaprio parce que ma santé ezo ke malamu mingi te santé na eza bien mingi te landela ye ba pesa visa akende poto soki pe makambo santé soki pe bolingo parfois moi loko moko moi ça comme na poto to garder ta vie ande kuna biso artiste comédien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de la confiance et fidélité. Toya ki karto me campé kosola sur sujet ya DiCaprio parce que santé les amala muté a kolelaka koleleke zongi na réseaux sociaux tozoe bateni to landeli balobi moi si na ya tikié parce que o abalaki wana po azana elorote ba bota pété eloro pété mbongo te succès pété yango amonike ezo simbate abia sape mbala âge na été yango tiki DiCaprio en tout cas déjà vieux Zara bongo bo s'abonner belé na lobi bo s'abonner parce que soko s'abonner au sala biso malamu mingi nde soutien au soutenir biso ngwana bo tala plateau donc faut s'abonner aimer partager au sala biso bien surtout ko s'abonner ko bo sanate et au sala biso malamu mingi mesdames demoiselles et messieurs merci na confiance pe fidélité bozaki tellement belé bo tala biso na kati émission la biso oyo Yannick yabino wa Yannick Wenge azaka na sengo ya ko présenter les bino ngo ya les organisations une information to meka kosola sur l'actualité les kaka namboka na biso so s'abonner en tout cas et ça la biso malamu mingi merci na confiance et fidélité merci na maman Miminduma merci beaucoup na ba maman Belé botala ka biso boza tellement belé botala ka biso la kata King France télévision bo pesa ka biso confiance boza tellement belé kimia e ingela o mabota mabino merci. Balobi King France télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde master mo ça la émission programme Yannick Wenge Yondi Makam King France télévision ne makam musala ne makam